sembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie yo soute pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te pe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo te est-ce que nga naza moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Tu passes bien en partout, Bokolanda Bisso, na tolobela vie officielle. Merci Nabilo Bandeko Wazako Benga Bisso partout dans le monde. Oui, baké, Bisso to Yambaka Bapel. Pour Belo Benga Eboye, Bisso to Yambaka. Merci na Washington, grand pays d'Amérique. Merci na yo, bon séjour. Na Grande-Bretagne, na Angleterre. Mboka ya proverbe 30-30. Oyo tozana lelo. Voilà. Jérémy na Canada, Didier, merci. Merci également à Émile Bamba de Zurich. Sans yo mawatro, na yuna bossa les sous Platini Chipamba de London, Platini Chipamba. Ozo Kanate mon frère pour Nanini. Voilà, merci Nabino tout, IP de Gokao de London. Merci aussi na mon ami Jacques Kabeya, Motema Yamado, bango pe baza na Manchester wana na Manchester parce que Kalate na osaba tout, ba côté wana kuna tout. Léo nazo yamba encore pour Nabino proverbe 30-30. Aïe des sous à Paris, donc Mikolo, bon, nous on est moi trop à Paris à Wapo. Ils sont mon il faut contrôler bien bébé pour Yaza Ogamoude. Un ami intérêt là. Non, un ami intérêt là. C'est pas possible. C'est le Papi Gen. Il m'a été comme là. Oh, on vient au live. Que n'a la nave intérêt là. Que si n'a la nave, so mon inga ba côté là tout. C'est intérêt mon ça. Bon, ça va. T'es na sepeli. Moi je l'équipe bien. Très bien. En tout cas. Il est très bien. Bah Kimia. Voilà. Tout ça de mission mon ayo je crois que batou belé ba benga ngai et presque mon mieux so yo au Zoloba. Ba tout ça so ko ba fanti mo maman ko ksami. Nyat affaire Mike Kalambai. O le kago bigeno batou ba ki me concert on était pour batou ba kufa. Ça to ba diga par wana. Batou ba ki concert on était pour ebele ba kufa.
mais BLP santé taki na makambo lobaki mais lelo yo tout le monde réaction maloba na yo lobaka ozwa yango wapi déjà. Bon, toza basali na nzambe mosali na nzambe no surtout ntango alobaka c'est un prophète nakozala bona oloba esprit ya nzambe ekoti na kati na nga nakoma oloba makambo nga mo mpe nayebi te même le nazoya peti na ngai papi Chama azalaka na bundes abenga bia prophète yabengaka prophète en tout cas nzambe apambolo mpo nga napekisaki baleki na nga bakende te pour nalandaki émission wana donc le kaka makambo esalami na bengi bango bi heureusement prophète alegaki pa papi gen apekisaki nga pe napesaki autre plus de 5 personnes babengi nga bapekisaki bafamille na bango bakende tango bamoni bato bakufi bakumisi nzambe parce que tango biso tolobaki parce que nzambe asali nzambe ebele mpe balobaki esali ke bato bacomprendre lelo Mike bakomi kobenga siko Mike Kalanchor aza so Mike Kalamba ite bokanga kombona bien comment eza Mike Kalanchor parce que aza Nchor abomisi plus de 50 personnes sikoyo poponi bato baboya koyoka yo non so le bato baboya koyoka nga te nga bato bayoka nga bato bakotaka doute parce que toza na tango asuka soko tangi yango na 1 Timothée 4:1 balobi dans le temps de la fin les gens vont abandonner la vraie doctrine pour embrasser la mauvaise doctrine. Les ali batona bazali envoûtés. Vous comprenez? Biso so sala ba Jean-Baptiste. Au monde ngana mibengaka messager. C'est-à-dire tant on a liaka na yaka de la part de Dieu. Donc un messager quand il parle ba o bazan esprit ya nzambe ba royoka. Ba o bazana nzambe andistozana époque asuka. Oyebi yango que Jeux olympiques utaki ko silawa. Et bon moni na ouverture à Jeux olympiques il y a un cheval qui a couru, c'est le cheval blanc. Macron a dit bien que la bête arrive. Et c'est Macron qui a déclaré cela. Cheval blanc, et là, ici, le chevalier là, hein, le chevalier c'est le messager. Le cheval, c'est le message. Or, dans une époque, il y a temps, il y a égarement. Batubazo landa ba faux prophète, Batubazo landa ba faux prophétie, et Batuba comme ko pesa ba prophétie na esprit il y a ba mort, esprit de python. Oh ba ben esprit de python. Au moment où au télémi boye, ayebiso lati pembe, au tayi ko changer sous-vêtement noir, aux agina rouge. Et ça solo makambazo ibisayo. Mazo est son esprit en zambé, tes esprits à Python. Donc, comme il attend égarément, donc avant Yesoya, il faut Batoubaza égarer. Batoubaza égarer, puis faux prophète Bakota, parce que le diable lui-même, il est parti s'asseoir dans l'église, il se proclame Dieu. Voilà ce que Batoubaza égarément. N'est pas au côté. Même Bisso ba vrai serviteur de Dieu, tout ça a un problème. Diable azo attaqué Bisso, akoko tananzela, banana Bisso na basi na Bisso. Au moment où moi c'est ayoka la raute, moi ça zo telme maloba na yo, tout simplement parce que ça a envoûtement, Satan azo attaqué yo, mais azo utiliser moi soana, ou bien moi na yo. Alors soza maïel était au côté prière te, oko kabwana moi si oko kabwana bana, mais en réalité, à tous moi si musus, Satan ko attaqué kaka parce que azo lingaté message ne comme. Voilà donc bato bayo karanga te batia nga doute baluka ba vrai ba pasteur parce que bayo kanga son baluka bango pona délivrance bazo ni de délivrance les atebo ba mona rayo bi proverbe a balitro le proverbe a changé basitro et on bayo karate mais ba pesa nga verset biblique zo peksa muta a changé moi c'est nous ma pesa divorce na Matthieu 19 nzamba pesi ordre lobi soki esimité pesa divorce lettre à divorce nga na cas d'espèce nga na tiko zo problème te ngai basi nyonso na memi basi 4 na poto tant on a ki mupaganu 2 le temps que pasteur mi balé diable abundisi bango donc on a un problème on na zate ko mutu aza jouisseur a changer basi pour ne lengi non eza bitumba et ça mi comme mobile ko vanda ka yemo côté mobile ko la yemo côté faut bala moi si mususu alors ndeko mona lo ça dit église mais tout le gars ba pasteur donc ndeko mona ba pasteur ya Congo ba pasteur na biso ba congolais au monde abondé est-ce que nzamba zo sala kati na bangoto au monde abondé Papi Gen, chers téléspectateurs, chers internautes, excusez-moi, comprenez-moi, supportez-moi na Congo, tous ça là ba bon pasteur belité. C'est 100% 99 donc 99 bazama be bozan pasteur ka moko faut découvrir bango parce que actuellement
d'ailleurs c'est noir sur blanc bato balembi l'église tu vas comprendre que l'église est comme un business passer bimana basa bato bazoyiba bazodétruire bakomi kosala na ba miracle ya kisi na utolanda vidéo batindela ngai Koffi Olomide et Dingwe bazodéclarer que pasteur rebelle basalaka na bakisi écoute pas na bango Koffi Olomide écoute aloba soki Mike Kalancho akoti lola c'est nga pe na kota lola pour bazalaka ensemble donc na ngongo yo l'endroit le plus dangereux c'est l'église parce que l'antichrist il est maintenant Dieu il est dans l'église donc na Congo vrai pasteur vraiment baza mingité surtout l'église tout alimité wana pasteur mingi wana bato basimba bakisi so Kenneth Mukuna azana histoire ya mami oyo tobengaki mami Chibola na soyi vie azotia soyi bomona bavideo tiboza nango et puis pasteur tout basé ekolo moko toyebisa ye vie yo lobi eza yo te lata kilote lakisa biso bageno po vie bageno na eza noir tia tioko koto esimba te emonana bamegeno emonana siko po toyebaka eza ye il faut asala émission na kilote eza ye vie wana eza ye so toke na Mike Kalanchor bolimisanga bandeko batalia boyebi lisolo ya Zawadi so Zawadi na vaseline matatalo na Kinshasa likolo ya Mike do asalela za vaseline na ndenga osakana te asalela mwasi ya bato na ndenga osakana te na vaseline matatalo donc en plus et puis azokende na sima pourquoi c'est là où il y a l'étoile ezaka na mutu mais so ngo yiba mutu étoile ba yiba ngo na nis bolim sanga na bango ya moni ba PD ba kena na nzela sima et bateau mosai na nzambe oyo bazo salela kisi so azu mwasi olia kene na ye na ndenge nzambe alingi ya okene na sima po benda étoile na donc soki to OK susu Peniel a lobango Peniel a sala émission bolobaki azando kitu et tout bien que papa Peniel a muta misala mabe ba tatovement ba uta na église ya Mbiye ba ndoki ya liboso ba première génération ba ndoki ya Congo papa ba Peniel oui première génération ba ndoki l'église mais je te jure non papa wana muta omoni ba Thomas Lokofe ba na ba Amérique ba ni papa wana muta bengisa ba OK siko kaka papa le Thomas Lokofe ke nega mairie asani akomaki une impudicité à danser à bandiko bimana bana mamo langi tout et tout bomoni solo ya Thomas Lokofe ne banda et puis Thomas Lokofe za tata ya nani Mike Kalancho ye mutu memaye na musique ye mutu à l'accès nyo surtout ye mutu pesa onction wana non mais Lokofe va sérieux non c'est pas sérieux c'est un impudique c'est un impudique ngana lukaye na délivrer ça c'est un impudique Ah bon? On a félicité frère Nanga Mbuta, Dambuta, Damuna, na mona uta ko bala. Et le mariage, na félicité wana ma moi na biso armée de l'Éternel donc félicitations. Après c'est une invitation. Mais na zoki contre temps moko na expliquer na téléphone. En tout cas Dambuta, félicitations. Congratulations. Et puis sto félicitations na moi si à Dambuta. Aibo sipote mobile. Parce que Dambuta a peu muta. Yo pesusu. Yungula après tout. Voilà ndekona. Tenazo tie teza bisale na ye. Aza PTT. Donc maman wana azo mérité. Donc toujours souhaiter le sambolanga me ali qui mi ekota na famille wana. Parce que musala musu na sala na Paris Dambuta kozala société na posa numéro 9. Na ko associé na kati lokola a officialisé libala na ye et l'accès à commissariat liboso nzambe congratulations Zoa Moïse Mbiye affaire Gege na Eliane boyebi yango bango to ekolo moko Valesa azoluka sikoyo impact a sololi na mort basali likopa na bango pour alo ba robeta mort nzamba bengi biso poto beta batute Nzamba bengi biso to gagner les âmes to longola bango na monde de ténèbres bakota na monde nini il y a lumière so comme on dit pasteur alobia ke bunda ne dingwe pasteur alobia ke bunda bo luka bo tiema bo un pasteur c'est celui qui prêche pour le salut des âmes ye wale soli alo babo ye langai qui sa mort na te sang malam abi bazo bunda so ka asala spectacle azoluka ko distraire bato yango moni église na ye akomo kabambongo
parce que moi ça wale sa place à ndoki so tali miso neuf maman na miso anya bandoki ba lubo ba bota man of mana kindoki banda ba pesa kindoki na zemi ya mama na abimina na mokilité c'est une sorcière ayo ça qui était mais molimo nzambe zo tali sanga na ko sa te molimo nzambe bien sûr na ko sa te ngaso na sepe na yote c'est que ngai so kana sepe noté so na bi muntu ya ndive eza ya ndive so eza ya ndive ela si yote ozana nzambe te ngana azana bonzambe makasi so kana tali yo so na sepe na yote ozana nzambe te na et puis ngana kata te tomoni soto ke wale sandemo voici l'homme ndemo un aventurier azana bato belé l'église matin ni oté abato le messager ezana matin mon abenga ngo le messager et son message Jean-Baptiste azaki na des heures ba pesi nenga kolata ba pesi eleli na ye ba pesi na message. Jean-Baptiste n'avait pas un grand message, il criait dans le désert, répentez-vous, le Seigneur arrive. Répentez-vous, grand message. Mais hier message na minozani aba koma ba moraliste koloba marsolo basi koloba marsolo dibala koyana ba témoignage abatu mutu azo témoigner. Papi Gen, chers internautes, chers téléspectateurs, yo muto biki likam, yo muto vivre le miracle. Pourquoi pasteur a comment corriger? Il faut ça la libre au loba makambo yo vivre. Mais hier a commis ça avec donc désaventuré batwaza na likamba wolowate. Mutombo na limité banaka. Aza papa moko qui se respecte kalombo. A comment obimsa batwa ngolo na makolo? Et ça solo. Ah oui, a comment obimsa batwa biloko na nyoso to eza babiloko ba franc-maçonnerie. Vous comprenez? Bango so bazan ndenge moko. Soko total isko mikolo yo eza na mususu abimi Moïse Moïse soki Kasongo. Soko ke na Deutéronome 18:11 balobi Dieu interdit aux gens d'interroger les morts. Moïse Kasongo azali mosali na Nzambe, c'est un démoniaque, c'est un sataniste, c'est un mbikudi. C'est-à-dire azana démon mobimbalata na kati na ye, soki ayoye liboso na yo aomona nyonso yo ozosala couleur a sous-vêtement na yo mbongo na yo akobetelo lisolo même l'air ozakoya na nzela omoninga le na ye na bungiti na bengi yo na wi papa ogidenga ye akomona lisolo na biso prophète proverbe le ozakoya le kiti na tram otuni okene nzela nini ayebi. Mais yazo ebisote ke zanzambi mutayise yazo lo bango na makambo nani l'esprit à python, esprit à démon. Mais tel le bato belé bazo landaye, pourtant c'est pas un bon pasteur. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un volé d'ailleurs à Bobi Mamabala bateau. Et puis à ça na babilo mso salaka a bengi bino boyokani a futi batu mbongo ne deni de sa sala. A futi bino mbongo a la bando sabino bobundi au moins so yo na bo entre-temps boyokana déjà sa futi bino mbongo. Makamso so beza solo ezali bongo démoniaque mutezo tindaye. Esprit ba démon. Nazo peksa na bana na Nzambe balanda mutu na te parce que azana esprit ya démon omoni Saoul Nzamba rejeté pour qu'il interroger ba mort. Donc voilà et le retour zanango ba faux ba prophète na Congo. Siko yo neti mutu kwa neti to ke neti Moïse Mbiye ponya balakate. Bon yo tu condamné on va à sa coli pe. Siko yo azama mbala coli. Bien sûr. Nako to ko bateke yo ka posa ya bozana mumite. Mais siko ye mobali ya sa coli le pasteur. Mais ponya balakate. Te ya ko balate pa balana butu. Yo tu sanga o proverbe yo balaka mobali a solo qui mobilité so ça la faux bala pour Nzamba lobi n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce que ya balaka te pour azana mami watana ndako na ye azaka na mwasi ne na butu mami watayaka mami watana soki yo koti ameko bala yo koti na ndako na koboma yo yango na moyi ya ko bala te. Et puis ayeb sabino atabo toni ne stade bo sengi ya bala ko bala te parce que tant que ça la na le stade na ye il y a ça qui kilte à Satan à bafamé. Satan bafamé à Zalelongia ya tababoui. Au Michael Jackson à Zaro Sambe. Yewana. Donc bango bazana ba sirène de bazana ba garçon mon ba mbongo ba otamba lango ba voiture ba otamba lango bilo ba otamba lango ezali bongo ba benga ngo courte joie. Ba kisimoko eza éphémère ki ngenge moko ezanga tina parce que lobi ba okena lifelo. Musicien moko ali aka na mwasi na ba bani botika biso to zika so to zika na so. Ça dit ba poni na bango lifelo pour na bisengo ya mokili. Donc Moïse Mbi ya ko balaka te pour ça bala na butu. Mais c'est quoi le proverbe selon l'expérience na yo na makambo ki bonzambe est-ce que peut yo le logo tinda batu ba ki une église ba ki osembe na église. Ngai depuis nazala ordonné na armée de l'Éternel le papa Soni Kafuta, ça fait 24 ans lelo.
na d'ailleurs nga moko na poto na kanga église na terre online mais église à Congo ko kangate parce que na Congo tous ba ame belé au sauver yango na otonga église kuna mais awa na kanga église na Manchester na kanga na Londres pe na kanga parce que na une église na Londres na une église pe na Manchester mais na tika na Céline na nga ndako o na sambelaka na bato yo bayaka et puis ba msu bazan online nazo pesa pe conseil na bato nyonso na papa nyonso tout azala pasteur ya ndako na ye azala pasteur ya bana na ye parce que l'église lelo c'est le diable qui dirige l'église bien que toza pe na ba pasteur mususu baza muté ya malamu ou pe baza na bonzambe netinga bazali mais ba muke mais la plupart ba o bazo toni sa batu baza na bango ba démon net na stade ya Michael Anchor il y avait des morts batu ba kufa o ba yaki na kati ya stade basali cohabitation na batu baza na bomo yango pe sali ba dégâts wana do bato batondaki na stade wana bazali ka batu bazali na bomo ite ezalaki na bakusu bamultipliaka bango babimisi bango bato eza mpe na bato bakufa barevena bayaka wana na ndambo ya bato baza na bomoi yango wana barencontre ndenge wana il faut pas bokenda yango parce que bato ebele bakufaki jour wana te mais batiki mabala na bango batiki ngenge na bango batiki mosala na bango batiki nyonso bamisusu bakolia bango à partir ya décembre bale 24 bale 25 bale 31 bakufi mais bazwaki mbata wana le bakendaki na stade wana jour bakendaki le 27 juillet. Est-ce que vous avez un pasteur puis vous avez un vrai pasteur et autres pour ne pas école? Non. En tout cas, tous en ba école nyonso bakoza ba pasteur mais école oyo nga selonga na mona riba koza ba pasteur te eza ba mongo. Ba mongo bakoza ba pasteur. Mongo bakoza ba pasteur te. Baza besko. Mais ta ba pasteur école mususu ndenge baza. Te mais yo ka ba pasteur école mususu ya mabe ba ali ya malamu ya natika o mona pasteur ya mouvement te sauf mikolo yo eza na ndeko moko a marqué na Londres pasteur Maps. Aza na ministère na ye na ndimi siko na ko ndimi siko. Ah boyo ndima te. Na po na ndimi po nilenga na zonga ki na utaki Paris na zongi na kitelaki na Londres. Matanga moko zaki kuna ndeko moko apôtre kufesa mwasi na ye siko azaka camarade ya muninga nanga pasteur Emanza Mbila. Siko pasteur Emanza Mbila tellement assistant to lobino ndeko wana lingako mingi azana matanga eko sala bien akufisi mwasi amona yoyi. Tobi nga za pe mutu munene bato bele pe balinganga. Nga na sina kenda ba na fandi na parler ba benga babino proverbe là ta bientôt que na fête moko yoza cadeau d'anniversaire. Et pas il y a ndeko nanga na Manchester Roger Bosingwa. Azao fêté 50e anniversaire na ye. Mais baye ozwanga babi yonde cadeau na ye ya anniversaire donc alinga ko minga sepela nomi soku toke na yo et ça la bien. Et puis na ki malade. Mais na kenda pour mutu amba bisinga linganga mingi. Et puis mutu ango Roger Bosingwa mutu moko atakanga na ngana meme na boloko. Bo Roger akota na ndako nanga bi proverbe. Tiana se. Longo la plainte. Na kitsa plainte wana mutu wana arata boloko likolo ya parce que alinganga tant ba bisala linganga ayeko senga service na sali même l'impossible place azali na pegi na bana na pesi ba mbote na Manchester. Tu peux simbote belé pas il y a Bedikiala le préfet de Toulouse. Bedikiala en tout cas big up na yo. Ozomona passer Marcelo Ndenge après liwaya moi si ozomona c'est pas possible. Joana Dokite. Yo tala mwana bato baluba balia ka mutu pa pamba bonte. Joana fuba memaye yelo kola aza mutamisa mabe. Fuba lukele poso na ba yana epa nanga ba olingate. Ba lukala ye ba pasteur a solo ba délivrer parce qu'azo tambola ne bemba moi sina. Ah bon? Akomi biloba loba. Omonte banda ye azote aka moi sina ngazaki kitoko. Moi sina ngazaki bo. Azakara kolobela moi sina. Un prédicateur ayaka côté ya sango malamu po bato bakota na lola. Obala moi si ya ndenge na ndenge soki ndenge nini oko ya ko adorer te. Comme ça moi exemple. Te. Non, alinga moi c'est bon sacrifier pour Annie. C'est lui qui a sacrifié sa femme. Ah. Bien sûr. Mais nga kaka mona lobi te ba prophète ya mona Dieu ba lobi nga bien singa mutaliboso na mona ki yango après mokili mombe lobi ba toi tout contre été. Et puis Marcelo Azara Rwandais. Azara Rwandais agent Kagame.
aza wana bapesa orphelinat wana po omoni Congo eza infiltré na ndenge osakana te bapesi ye meme nini Liliana Shalom bapesi ye meme orphelinat po akbanda ko adopter bana ba Rwandais naka Rwandais bato balobela likambo te bapesa Marcelo Mbongo ebele Marcelo tanga tala témoignage à moi c'est na yalobi ba uta na pasi Marcelo azaki na salon wana église zo matate église donc aza même na sapato bien te mbala moko pouf Castano bango babeti lisolo na Ruberwa po ya za Rwandais omoni mikolo ba récupérer ba Rwandais nyonso to mutu na bino na ni Bosembe oui Bosembe azana Christian Bosembe est-ce que vous avez Rwandais ah bon bien est-ce que vous avez que Luswa Kweno so Luswa Kweno azana Rwandais ah na kombo Luswa Kweno ouais mais abotama na et bon Marcelo bazwa koma ba Congo pour maman na za mu Congo vous comprenez Marcelo azwa koma ba Congo maman na mu Congo mais papa na za Rwandais allemand Luswa Kweno ndemo inosbi petwa na c'est Rwandais ba infiltra biso na ndenga osakate kabulo mwana kabulo mokabulo mwana kabulo Rwandais bazu bango Sama Lukonde Rwandais yo imagine toi Sama Lukonde a travaillé 5 ans premier ministre a échoué lamentablement vraiment a échoué lamentablement asali eloko moko te et puis aza mutu ya Kabila et puis nationalité n'est douteuse batakatanga to ndima bango te parce baza le seul bato yo bazwa nationalité ya congolaise na Kombo bapesa Kabila c'est un Rwandais bazwa Kombo ya Kabange nous soki ni bapesa ye ba komisa même Jeannette tata moi sene li passe ne et salama na katanga bapesa ye ba katanga to compter si bon Sama Lukonde quelqu'un qui a échoué lamentablement comme premier ministre qui devait aller se reposer. Il se retrouve par les mystiques de Baluba, Baché Sikoyo, président du Sénat. C'est-à-dire, soit Tshisekedi a Koufi, il est remplacé. Tshisekedi Azali Bongo, marionnette. Azo sa la volonté à Kagame. Donc, même à Kelelo Azo Barokanga Kabila, tout était ça le Kouta, puisque ceux qui ont dit homme fort, pourquoi Sama Lukonde, Yosa Moutaï Depes, qui devait être la deuxième personnalité. Et ça Kabouya, Moutaï Depes. N'importe qui a eu un IDPS. Le la IDPS est joué post-wanate, bah, tout le monde se voit que Tshisekedi a contrôlé le remonté. Azali, patin, Azali, marionnette à Rwandais, bango, bah, tu vas au bétager. Et hier, le la vieille Rwanda, il s'est dit que Ayaga Naye, pour aider les Rwandais, à balkaniser Mboka. C'est ce qu'il est en train de faire. Et heureusement, Mboka Congo, Mboka Nzambe, bah, pour ça, Naye, na complot na bango, et Kokokisa Makate. Parce que Poutine, c'est quoi Somi Likamba Congo, a son contre Bango et Salamate. Balkanisation au nom de Yoshua Mashiana Congo et Salamate. Mais imagine-toi, Sama Lukonde a échoué lamentablement comme premier ministre, a hier ce qu'on s'est retrouvé président du Sénat. Miracle ni na sali. Oh, Kabila, tu sais que dans le bien Kanga Kabila, Kanga Kabila. Mais bataille de pes bakeko ça la marche dans Kabila, ba bombarder en prison en vie. Qui est le plus fort? Qui dirige le pays? Tu sais que ne dirige pas le pays. Et ça message fort ba que ici c'est Kabila. Na ba Rwanda biso a diriger bino boza na pouvoir te ba pese message na baton so IDPS lui so bo meki siko tapa so to bomi bino te to tinda bino prison en vie ba jeune wana ndenge ba kendo ça la marche et pas ya Olive wana soki ba kokwa kozwa plus et ça 3 mois en prison ba ko ne même pas 10 ans mais ba pese bango prison en vie et l'accès Tshisekedi ne dirige pas le Congo Tshisekedi a patin et moi ça Tshisekedi na Tshisekedi bazo ça la jaba Rwandais yango moni a mesana de na distraction ayeko bima olia zwa nani mutuna biso o apesaka émission de 5 minutes César Ngadi mutu bakola na klebowa o sala interview wana na César Ngadi o bezo ba Rwandais o sala bango interview pour ne azwa ki César Ngadi parce que César Ngadi apesaka ba information na ndenga la musique et puis ça mwana bakola na Tshisekedi on se comprend mais yo so soit privilège yo pesa na ba soit ko no ba Rwandais et puis chaîne wana top Congo za ba Rwandais et là c'est ni bon ça va tout mon côté parce que intervention na interview na sala ki wana pour il se moque des Congolais yo était un président qui dit que lui il est là il veut pas que il s'en fout que vous l'aimez ou pas a signé biso Habib na tina na binote bolinga te
au moins il y a là taba Jimmy Weston donc il y a la biso de tobeta ba Weston banda kala il y a na président a payé ba forme a payé nyonso et azo larguer ba congolais et ça faute ya biso ba congolais parce que biso ba congolais et makamon na lobela na émission maman na biso Liliana tous on a un problème il y a leadership. Vous comprenez? Congolais a raison à rater. Imagine-toi, bateau tout bakendaka na stade, mukolo yo Mike kala nchora benga bango. So yo sai bango to bima biso no surtout, to que noter le mapoti sekela on a pouvoir. Ba oyate. Mtoyate. Vous comprenez? Ba na distraction ba lia rater ba mela rater mais bazo kende na batwa. Bazo kende po ba boma bango to pekisi bango ke bo kende te na stade wana me bakei. Bamsu babengi bandeko na bango bazala na poto tinda mbongo bona boye mbonga classe bona boye master nanga mso azo regete atindela lekne $100 nzoka lekne $100 wana ngo iko bomise na stade parce que soit tinda mbongo te petit wana ngaki nete lelo aza na morgue donc biso ba congolais nous devons nous prendre en charge ndenge musée Kabila Zarol malgré un rôle modèle, rôle modèle, parce qu'il y a un Rwandais, mais trop c'est trop, tu sais qu'il y a largué, biso ça gagne biso. Bien sûr, na comme ça qui est pour na gagner espoir kaza mona mboka congolais, mais na bossa na ki tshisekedi azara congolais à 75%, 25% za angolais. Maman za solo. Bien sûr, maman za angolaise. Ah, yemo pas le banc, alors pour faire belelo yo, n'éviter ndenge za komona. Est-ce que l'église est une influence dans la politique au Congo? Oui, oui. Église est influencée. Balobi biso, nous sommes la lumière. Nous sommes une lumière est toujours placée au-dessus. Quand il y a la nuit, c'est la lumière qui est claire. L'église, c'est la lumière. Mais aujourd'hui, l'église est infiltrée. L'église a perdu son pouvoir. L'église est impactée les sous-soutés. Parce que l'église est comme corrompue. Parce que l'église est comme esprit, je s'appelle Bali. L'église. Pourquoi les femmes sont violées par les pasteurs? Bah là t'as bien été. Pasteur. Posa. Bah on m'a besoin comme Kaba. Posa. Ok, ça bah cause à bon côté. Donc église est perdre balobi biso toza lokola mongwa so mongwa perdre saveur nango. Ato tina biloko yo kanate. Donc église ça a un impact mais église à Congo ponanga. Si on a comme président Lelo, ou bien on a comme ministre à culture Lelo, je ferme toutes les églises du Congo. Na Fongoli, na Opex, ça va pas sembler mais va pas dans le stade. Bamsou va dans le stade du 20 mai, Bamsou va dans le stade Kamagno, là va sembler chaque dimanche. Lundi, bango tout le monde semble. Bango nous va sembler après ok. Parce que imagine-toi. Na Kinshasa na la documentaire la police qu'on a félicité la police bazo sa musala ko botola ka instrument parce que l'église nous comment binoza numéro 12 na numéro 13 des églises ko numéro 13 na numéro 12 ba ça la concurrence à sonorisation ou à matisi volume koto alobi Yesu azali ko yamso assez akenda ki Yesu do bamso ali Yesu zo bamso bi Yesu saki mais ba français et au kuta kuna pasteur a senté basia bato pasteur azo bomba la bato ndenge aventurier aka songwa zo sala Moïse Kassongo, c'est un démoniaque. On était passé, c'est même pas un prophète. Mais l'église a comment on peut battre? Est-ce que battre va yoka? Non, non. Tous en attendant, il y a également un épisode qui est utilisé dans les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, on a dit cheval blanc et bimi. Cheval blanc, on a, ils allaient annonçateur, il y a signe à fin du temps. Tout ça, on attend un bel été. Dans un épisode, le oyo, bateau, Holandanga, Bobong Samité, Manabino, Boyambaye, sur Rolanzam, Bepé Mobiki, pour été 2030. Hier soir, vous allez la zone. Oh. Ouais. Vous avez des infos pour mon 2030. Hier soir, vous allez la zone. Oyo. Arobo, on a monté manette. Mon kilo continue dans vous. Mais bisous, vous allez déjà enlever. Donc, 2030, enlevé au Sama déjà. Bien sûr. Voilà, lui, c'est Proverbe 30. Mon toit, ça va dans franc-parler. Hier. Alors, puis je alors, pour la bateau, il y a un mais va continuer. Bible dit, Oazam Tema Malam, a continué au Samalam. Oazam Tema Mabe, a continué au Sam Mamabe, total Nasuka. Nasuka, non, oui, et ça, la facteur, moi, bien en autant. Au Kitomata, le temps finit par payer tout un chacun. Nasuka, temps haut, et foutaka mutuna mutu. Les jugements malam. Et foutaka musala nyon surtout. Babé ngango karma, mais nga étant que pasteur na croire na karma te. Et puis nga na chrétien te. Ba chrétien ba kota lola te. Nga na za messianique. Ba chrétien ba kota lola te.
Ba chrétien ba kota lola te. Oh. Ouais. Pour chaque dimanche ba kenda. Ba kota lola te. Ba nyoso. Ba kota lola te. So za chrétien kota lola te. Oh. Parce que chrétien Yesu ye mo pesa chrétien te. Ba bengi ba pour la première fois ba chrétien en Antioche. Batu ba pesa bango ba Antioche. Na kombo wana ba chrétien. Ba mona yi bango baza lokola, baza lokola. So ba bengi chrétien la si oza lokola mozate. Mais soko za messianique eza mutu azo c'est la messia. Retour à messia. Mutu wana abongamaka. Mutu wana aserepantaka. Mutu wana alukaka. Pardon, mutuana azara na puissance à Saint-Esprit na katinaye. Parce que Yesu azo yebisa baye kolinaye, albi il faut que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner des choses. Il y a un moment dans Actes des Apôtres 1:8 balobi, ne partez pas témoigner. Ne partez pas témoigner. Avant d'aller témoigner, recevez d'abord la puissance du Saint-Esprit. Batebele le loba na puissance du Saint-Esprit. Il y a un moment bazo vaquer, ndenge bazo vaquer wana. Voilà, on va mettre comme une souka pour ici Samelo, et ici le toba dans biso ni surtout pour sambote pas tout ba dans biso, parce que ngana la personne bote et belé pas ya Washington et pas ya papi le vacances mettez famille la souka mais on les teacher na Maroc wana big up na yo et puis master na Tony de best na Maroc toujours voilà. Bon likambo souka ezara royi sabato ba ya Yesu. Ils sont trop sérieux, ba bima na l'église ba aventure, ba bima ba distraction. Bateau union surtout bazako talisa misapi na zando na pongabi na banzela na babis babunga bakota na église babima ba prophète na esprit wana ka kotalisa misapi alors so bo landa bango na église ya moni bango mando so ba kutana na mwasi do akozwa abimi na yo abimi na mwana na yo akobima na famille na bino mobimba po baza ba loup dans la bergerie alors baza sans pitié. Alors, boyamba Yesu parce que calamité enlèvement ezali. Tant enlèvement goya, oyo ako raté, repêchage ezate. Ezate que oh non na tikala na noa après te. Soko raté, lola c'est qu'on a lifel. Or ba kota lola na lifel temps on a bon moy. Ngana zo sa bande konanga ba yamba bon moy. Et puis susu awa na landa ki ndeko nanga i pasteur Terminator. Parce que Terminator a besoin, il y a délivrance. Oh. Ouais. Parce que Abungin est là très fort. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Il a bien aimé. Il a Manchester, la petite va signer un babé. Oh. Oh. Bah, il y a un poli, mon hiver. Oh. Bah outi vacances en France bah zone na FC ba on benga na mimi la te beaucoup pour na FC ba on va ya souter na pesa on carte ba ki na biloko oliate ba on va la biloko ya Afrique te na pesa on carte ba ne ko somba biloko ba toto la carte na biloko do ba somba nyonso ba na posa na carte na ba jino moko azaki na 14 ans mso azaki na 10 ans bana mwasi ya Terminator. Tala eloko un bien aimé a un problème à bana a beninga yo za éducateur na otindelo bana bano ba kokara bango te yo kokara bango. Bana mpe bana pasteur tata na bango za pasteur pour toujours sur na papa bango na France. Na ebité lelo bana ba sukandeni. Mais bana ba ya ba sala trimestre moko epananga ezaki impossible. Niveau politesse grave. Voilà, on peut s'y motiver. Michel Léon, on peut s'y motiver. Ah bon? Où ça là bon? Nani s'y motiver. Pour la mesure qu'on a Congo, les Congolais va distrait, les Congolais va Cambodge qu'on a vu na Congolais va la mukaba la mukate, les Congolais va soutenir les pasteurs à Lokuta. Mais Michel c'est ça. On a pour na ya awa na futi ba billet et avion ko ya awa tout. Na ye pour na te aka sans malam. Pour on va sauver. Ba misusu oyo ba kufile ba na mort ba yoka kinga ile na yo sa ba kende conseil à Mike Kalanchorte. Mais ba ka sa ba osakana. Bien que moi intéresse à côté mais nazo ya pe pour na lilubanzana. Ko yo ebi ngana kenda place te so ya intérêt na ngezati. Bien que moi intéresse. Voilà. Na pesi mbote pas tante na ngai Jenny Mukiri, na pesi mbote pas Francine Songo. Na pesi mbote pas ya leki nanga Pandora lobito passage journée mon malaye. Ah OK. Pandora ki na bana na ba petit to no lia na ba restaurant na otindo ba vidéo. Ouais. Le 17 pe ba talanga pour anniversaire. Na botam le 17 août. Na fête en haute mais
étant chef de famille pour ba petit nanga tout ba français ba botama bana ba mère nanga tout pour ba leka ba mère tout ba na Paris. OK. So nga chef na bona ye ba petit ba to va na famille moi barbecue to zolia to solo na Paris. Shalom. Voilà, merci Nabilo Bandeko Bolandi Biso, to komi na suka. Et na bosa ki edit le fungola. Bienvenue au Taillé, Marquis Les Quartiers, un peu similaire à notre. Voilà, nous allons bien partager l'émission, ce que mon en haut, partager, et puis mon commentaire, pas bien aussi à Bissou Malam. Allez, tout ça est bon, tout le bien. Bye bye. Nyenge moi à Paris, Zertina de Zurich, Switzerland, Odoko Jean Franco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissimbi, émission Tam Tam. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime l'encheka lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okosonga sinago natika komila makulusu magio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo napina wapio na moyanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi nyonso mpo ya koluka Papa na Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tuvanga mwana Paris ado mbengani mwana Paris Kolova Timbia seleva mano de Pasco Ndinga alashi vava na Londres michi kitoko Sefa, Kate Wenze. Efo Perso, Kovako, Ibramondo, Junafa Makengele, le maire de Genève, Makonda da Silva. Soumé. Abidjana, Libanais, Mwana Paris. Yagi Bicho, Tchalma, Oubakleye de Paris, Freddy Ngoma, Berthe Mosolo, Bana Paris. Merci, Tozo Koba, Seko Koba Nakatian Koba. Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.